Mbote na bino lisusu tokutani na pokwa lelo po na masolo na biso secret intime. Bino moko boyebi bandeko balandi émission na biso babengi na kombo ya secret intime émission oyo to memeli bino makambo ebele. Bongo na mekaki mwa komanyola bino eloko nini elobi secret intime soki ezali nini. Na soso zaki bino ba oyo bazwaki libaku ya kolanda nga poso eleki na mekaki koyebisa bino secret intime ezali masolo ya kati. Émission oyo ezali pona bayebite ba oyo bayebaka makambo te. Alobaki pona ba oyo bayebi likambo ezali te bravo mais pona ba oyo bayebite émission oyo secret intime de ekosunga bino. Et bongo mama likambo na biso mokolo eposo elekaki ezalaki comment entretenir le vagin. Na mekaki ko tangisa bino to pe ko manyola ko lakisa bino lolenge nini vagin ezalaka. Kasi na lobaki pe vagin ezali eloko esungaka biso ba mama na kobota na rapport sexuel peut ça plaisir et sungaka biso na kosuba. Moi si tango nzamba salaki mokili na lobaki biso basi tozaka lolenge moko ozala mundele ozala moto moindo toibe moko nzamba sala biso na lolenge moko bongo eloko esaka bokeseni na ba vagin na biso ezala lolenge to bongisaka lolenge to entretanaka yango nde esaka bokeseni ndenge x abongisaka ya ye ezali ndenge y abongisaka ya ye te. Yango komona basi ebele bazoyeba kobongisa ba vagin na bango te bazobongisa ba vagin na bango na mayele ya mabe na lolenge ya mabe. Kasi émission oyo lelo tokomeka kosolola na bino lisusu kaka ndenge tolobaki vagin ezali eloko nini tokobongisa vagin ezali lolenge nini. Bande ko balandi soki mama alali elenge mwasi alali papa la musa epo toye lisusu tokutani lisusu pona masolo na biso oyo tobandaki sujet na biso ya limonene likambo na biso ya monene ndenge nini mwasi akoki kobongisa nzoto totangaki vagin na ba partie na ye tolobaki vagin azana ba partie na ye azali na poil azali na vulve azali na grand lèvre azali na petit lèvre pe clitoris na kalisa ba oyo bazwaki libaku akolanda na biso bayebaki ndenge nini tosololaki na bango ndenge nini toyebisaki bango na bokese nini esalaka vagin moninga ezala malamu mususu ezala malamu te. Yango mona kamibali mususu na lobaki akutani na mwasi mususu na libanda aksepeli na mwasi wana makasi koleka mwasi oyo apesaki mbongo koleka mwasi abalaki pona nini o moninga azoyeba kobongisa nzoto na ye. Tolobaki vagin ezali pona bitiatia te tolobaki vagin ezali pona bibaka bakate et puis mwasi likambo liboso na lobaki mingi kokata poil mwasi fo yebaka kobongisa nzoto na ye poil azana rôle na ye mais soki otiki yango ekola ebele ezalaka vraiment malamu te faut koyeba kobongisa kodumine yango mwa muke soki mobali no asepelaka na poil otiki yango mais yeba mwa kokata yango na lolenge ya malamu po asepela nango po soki po kati yango nyonso ya azalaka na rôle na ye na baki yenda protégeaka poso oyo ezalaka likolo na biso tobengi na lokota ya li français vulve yenda sungaka biso yende abongisaka aprotégeaka vagin na ndenge nango. Ebongo tolobaki toke na ngambo ya bitiatia tomulaki tobaki basi msusu bakomi na mayele mabe ndenge nini ndenge bakoma kubaka bibaka baka na kati ya nzoto na bango ya bomwasi en tout cas kobaka eza malamu te yango moni lelo tokomi na ba problème ba cancer utérus pona nini kotia biloko na kati eleki ces dernières temps mwasi en tout cas akomi na lolenge msusu oyo keno soki eloko wana ezate appui na ezate akosala to rapport sexuel te kosangana na mobilité okobaka pona nini na yebisaki bino ba mama eloko ebebisaka biso basi ezaka biloko mibale mingi soki infection koti nde ebebisi biso basi soki potali bumu hémorroïde nde ebebisaka biso basi na lobaki faut kotika habitude o ezalaka keno soki o remarqué nzoto na yo mwasi efungwami okei kotuna moninga okei koluka conseil na lobaki minganga bazali il y a des produits o ezongisaka biso basi hein mwasi azo na lobaki mwasi azo bota nzoto ne fungwami mais la tombe robe munganga pesi ba kisi ameli ba antibiotique au monde nzoto mwasi ezongi normal et bon siko yo oboti te loko te kaka pour remarquer efungwami yango wana nde yo kende kotia bitiati na kati botika makambu wana okomona jeune fille mama azobaka na kati akeko luka mbondi akeko luka libanga akeko luka non soki na kotisi elenge onde mobali akoyoka yo mobali nayo kaka elengi kaka soko tie biloko na yebisaki bino mwasi aza sacré mwasi aza na elengi oyo nzamba sala biso basi soki mobali akutani na yo en tout cas oza na elengi okomona yo moko bakado nini okozwa éviter kotia bitiatia na kati ya vagin
oh non na sukuna tiama ya bicarbonate na sukola po si la zei wana utwa. Il y a des choses au gros ça ce que remarqué aux solo. Il y a des choses au gros ça que non solo ane zalate. Et puis nous baki mutu na mutu moi si ezaka na solo na ye. Mais ceux qui solo comme ma bende ezaka infection. Ceux qui infection côté biso basi en tout cas même caleçon ezaka na solo mabe li puta. Ezaka na solo mabe. Na baki moi si faut yeba ko bongisa nzoto na ye. Ceux qui yebi ko bongisa nzoto te mama ezali pasi. Yango zo mona mibali ebele ba komi otala libanda. Ceux qui mobile ke libanda le yo ko sambelo or que porte na yo moko ndo fungolaki. O fungolaki porte tiki mobile ke akende libanda. Akebeta libaku libanda akutani na mwasi mususu ayebi ko entretenir maman. Au moins te côté passe na libala na yo. Okolela nzamba sala nini? Nzamba sala yo ki mwasi asala ki na elengi nyostu asala ki na kitoko nyostu abo mwasi zaka na chaleur moko ceux qui mobile yo ki en tout cas ça na esengo mobile ya simpeli. Mais yo moko obebi sinzoto na pourquoi olingi kotiaka bitiatia olingi bibaka baka na lobaki botika eloko wana ezali malamu te. Ce que remarqué vagin fungwami nzoto no moi c'est fungwami tope o remarqué que mukuseleki o remarqué que non naza poto kende kokuta na munganga ezana ba ovile oyo ba kokomela yo tia ezana ba produit ba ko bisokotsa o komona sokote ezala na solo ezala na nzoto ndenge fungwamaki ekosila. Si tu as remarqué que vagin nzoto ne fungwami to vagin ne fungwami potali bumu ceux qui potali bumu koti biso basi et fungoli biso vagin en tout cas moi ça za sus na elengi wana bo moi cité et baby sakape donc on remarqué potali bumu c'est un docteur akoyebisa que non maman ozana maladie boye sala boye akope so ba suppositoire akope so ba biloko wana so sala boye kolanda sus makambo baninga te. Parce que le losugi yo landi muninga tamsu kaya maladie na ye to infection na ye to hémorroïde eza loko ya yote yango moni bo kesi ne zaraton x abongisaka ya ye eza ndenge y abongisaka ya ye te bande ko balandi na lobaki to ke to genda ki sus na likambo yo to bengi place auto sukolaka salle de bain cantine douche toilette faut ko ba ko bongisa ya mbona ko takuna likambo ba salle de bain na douche toilette lobaki moi si soko zali propre vagin tango ko sangana na mobali esengaka propriété hein bopeto siko yo moi si oyebi bopeto te oyebi ko bongisa nzoto te mobali soka ko kutana moi si oyebi ko bongisa nzoto oko perdre maman na ndako oko perdre maman oko tinda eli banda ameza kalsela mekaki ko lobana bino lisusu ezanga il y a de femmes oyo ayebi atako sukola matoite. Il y a deux femmes, ayebi atako sukola si ama pekate. Yebi sanga siko. Ozanjo to munene. Tango yebi ko tia propre na nzoto te, oyebi ko bongisa nzoto no te, oyebi ko tia bopeto te. Oyebi soloni nyozo pesa, ozo ko indisposer mobali na ona ndako. Mama yeba ko sukola. Tala kazaka na bitidi soko sukoli, oyoki fuko zaka na bitidi ko yoka solo na yo, ya nzoto. Parce que to zaka na ba solo na biso. Omeki moi ko tala poil nanga hormone maman jeune fille. Azana solo makasi nzoto soko tali ba poil na awa esali ba pembe siko yebisanga ta yo moko hein raser joie citron tia citron lo golaka solo citron kaka 100 francs et ko bongisa yo nzoto suzara petite soko siko sukola joie tige coton sukola matoi na yo malamu ni ba msusu batira lulia na matoi siko yo atia matoi komi bololo eza malamu. Vraiment te faut ko yeba ko bongisa nzoto na yo malamu mama zala propre sunga mobali na ndako yo ndoko tia bopeto na kati ya libala na yo eza mutu mususu te kotika libanda te pota mususu oyebi ko sukola nzoto te soki ozoki chance ya kobala kisao te mais néango na lobaki émission oyo eza pona bato bayebi makambo te soko bongisi nzoto na yo en tout cas ekozala fierté na yo et puis mobali no bando ko tutelo tolo aza mutu akokobeta libaku parce que aza mutu mais abanda kozonga kaka na ndako parce que ayebi ke mwasi nanga nayebi nini azali mais soki mwasi mobali atiki yo pona salité en tout cas désolé tango okende kuna ke kuta mwasi ya kitoko libanda za propre ayebi kobongisa nzoto na ye esili hein amekaki kolobana bino lisusu likambo ko sukola place auto sukolaka biso tozala lokola mibali te. Mibali ne bazaka exposé et plutôt biso ne basi tozaka exposé mobali azana verge ndete wana akosuba na ye akotelema mais biso basi photo gunja ma photo kitana se toilette no ezaka ndeni na ndako salle de bain cantine nini osalela kosukolaka nango
bande ko balandi. Cantine wana na yebisa kino cantine epesa ka infection. Biso ton microbe ekotaka to monaka te. Parce que microbe ezaka invisible. Sikoyo mwasi ozwi cantine kaka nyos tous ezala bo torchonaka nango kaka yango wana ozo torchoni nango kaka yango wana ozo suka nango bilamba kaka yango wana oke ko sukola nzoto tango po oke ko sukola nzoto cantine wana otalaki yango na otende bo torchonaki oniki yango pe na kati te ozwi kaka mai mbala moko te oke ko sukola tango ozo sukola mai wana e ba savon ya nzoto ezo kita na kati ya mai tango to sukolaka ozo sopa mai cantine mai wana tango tiaki savon ekotaka na kati ya cantine pe ezokwea na sima ndambo ezokota na kati ya cantine mousse wana ale tongo osukoli bongo ale ozwi nini obanda nika na se non tala nanu cantine no eza ndenge nini cantine parce que eza likambo comment entretenir le vagin pour vagin no ezala kitoko qu'est-ce qu'il faut faire sukola na cantine ya propre avant sukola na cantine tala na yebisaki no cantine soko simbi boye okomona biloko pembe tikalaka wana yango nde ezaka microbe oyo epesaka biso basi ozwi savon na linuka oniki cantine na yo ba cantine ya plastique eza soki ozala mbongo kosomba cantine na efiske ba cantine ya mikie wana ezalaka somba yango osala sacrifice mpona bolamu na yo ozwi cantine na mokie ozotiaka mai na yo mpona kosukola nzoto no ya mwasi to vagin na yo oyo bengi terme moninga nanga javelo na yo faut que bongisa javelo na yo eza malamu osombi cantine wana soko sis kosukola to olingi nono kobanda kosukola obandi nono kosukola parti na yo ya vagin osukoli yango malamu mai ezala propre place nini osalaka toilette cuve surtout yango epesaka biso bamicrobe makasi parce que tant osali en tout cas bande ko balandi nakanisa tozosolola nanu nazopesa bino nanu ba o fallait tosolola bo banda nanu ko benga te ba message te na monde déjà ba message bosi bo bandi cantine na yo ezalaka ndenge nini cantine na yo ezalaka ndenge nini osukoli bongisi cantine na yo oniki na kati otie mai osukoli propre kosangisa cantine ya ndaku te ya torchon oyo botorchonaka ndaku te na nzoto non cantine na nzoto ezalaka mosusu oyo mpe ya torchon ezalaka mosusu mpo ntango ozosukola torchon wana ekoti na biloko ya salite ekoti na badouche ekoti na batoilette na banini mai wana ezalaki salite etikali na kati ya cantine ntango osukoli okoma na problème oyo ya vagin efungwami infection tant que côté vagin efungwami to pe mobile azo ko suele ngite yomo ko mo na ba perte blanche comme ebele pona nini infection de sala et sali bongo yango de sala ka bongo cuve boze combien na ndaku mais zaka na petite yo mama o amilingi tant avant au sala toilette na yo tala cuve za ndenge nini parce que soko fandi na cuve ozo sala salité na yo okomona soko salité kiti et il y a de mai oyo tango yango ekiti na kati esotaka tango fandi ressentir que mai esoté siko tango mai esoté wana eziyoti tango eziyo place wana ebisanga etiki nini na kati etiki nini etiki salité ebebisi nyonso yango na bi avant okosala toilette na yo tala cuve za ndenge nini nika yango javel c'est combien javel c'est 100 francs j'avais la cherté maman milingako bongisa nzoto na yo vagize loko sakana ngote ce que baby c'est fini ce que comme na cancer utérus c'est sili ce que infection koti makasi za pasi mobile moko sepela na ote mobile moko olinga yo te 089 25 88 293 numéro na biso yango wana bobenga to sola masolo na biso surtout ba mama toke na salle de bain zara na salité mingi soko to sukoli ka na salle de bain yango kutela sa salité tango sukolo komona tout autour à salle de bain ba salité etikalaka moto muso asukoli le yopo yo kambalmo oyo kokota te kosala ka bongo te mama ozui salle ozui javel na yo ozui linuka ba détergent ezali ezara nango ba 150 francs 100 francs soko sobi détergent na yo okosukola bien tango sobi détergent ozui na javel ozui linuka nika salle de bain na yo po ni robebisa vagin na yo robebisa nzoto na bo mwasi po ani salité pourquoi maman na ndako oui allô ah bonsoir maman nanga obengi wapi
Oui. Oui, maman bengi alobi okoyeba ndenge nini soki vagin ne fungwami oza mwasi na ndako. Vagin fungwamaka ndenge nini? Vagin fungwamaka parce que ndenge tosukolaka boye okoyeba surtout tango yo oza na mobali na ndako. Okomona mobali na yo ako remarquer façon tango pénétraka yo ezaka avant akota ezaka na mwa mikakatano mukie. Mais si on dit que tu pénétrer kei, sache que tu as un problème. Hein? Et puis, ceux qui peuvent ne font pas les choses au remarqué. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir, papa. Bonsoir. Oui. Papa, loba moi makasi ya po sungangai na koyoka. Ah? Soki mwasi ozoka mwasi aza mai. Ah. Nazo no. En tout cas, papa Zoba, en tout cas, c'est oui, allô, papa. Oza en direct, le bas moi makasi po sungangai. Émission est en direct. Ce que bengi moi voix, matza moi mongongo pona yoka. Na yebisa ki mama. Oui, papa. Ah. Oui, papa. Oui. En tout cas, nayoki motuna na bien te mais ceux qui moi si a commis mai ezaka c'est que moi si on a comme na maladie. Moi si azana infection, toi azana potalibumo. Po potalibumo fungola kabiso basi makasi. Ceux qui comme na infection, tout moi si ezaka sous na lengité, akoma ka poto yango to benga mai. Mobali okoyoka chaleur naturelle on nzamba sala biso na ngote. Hein? C'est ça, je disais, okoyoka susu moi si chaleur wanate. Mai ezaka ceux qui infection leki. Des comme ça rabiso basse moi mobile un terme quinois va mettre à solo que non ah mais momi ana faux momi comment on trouve na bimina momi ana qui momi te petit moko fungwama donc fungwama les infections to hémorroïde parce que moi c'est ce que hémorroïde côté makasi plutôt et bébé sarabiso et bébé si moi si fungo en tout cas les arasus lengité infection aussi bon maman on remarqué ndenge nini maman atuna ki motuna na ye on remarqué que ceux qui ndoto ne fungo mtoki ndako sukolati oyebi ndengo zalakati tango zo sukola wana zo simba na se o mona ke ende na zalaka na zal susu bongo te hein to fungwa makabongo. Allô? Allô, bonsoir. Bon mais kamo akoloba makasi po esunganga vraiment. Hein? Oui, bonsoir. Ah? Ah? Oui.
nayebi te soki régie ekoki koluka mwa solution moko pour na bappel ba téléspectateurs na biso bappel na bango ekota malamu je ne sais pas. Hein, Dieu merci. Ok. Oui, nazalaki koloba eloko esalaka biso ke ebebisa biso ezalaka infection to eloko pe mosusu esalaka biso bamama na ndako nzoto na biso soki efungwami ezalaka pe mosusu ezalaka peni ya mobali na yo soki eza monene okomona pe flagin ekozwa forme wana parce que ozozala nango tout le temps ezokota tout le temps na nzoto okomona etikali na forme wana ezalaka te eza infection ezalaka te eza faut koyeba mobali na yo azalaka ndenge nini. Soki aza na peni ya monene yango pe ekosalaka otikali na forme ya peni ya mobali na yo soki wana te oremarke ke nzoto nange efungwami to po biso basi tozalaka na ndenge na biso tozalaka na ndenge na biso tozalaka nango soki biloko wana nyonso tu ekoti na nzoto efungolaka mais eloko moko kaka na oyesa bino soki mobali no aza na peni ya monene sache ke mama na ndako nzoto no ekozwa forme wana parce que oza na eloko oza nango yango osalelaka yango bozalaka na ye okomona ezwi forme wana mais soki wana te infection na hémorroïde nde nalobi ebebisaka biso nzoto. Allô? Oui, allô, bonsoir. Ah, bonsoir, merci. Robini, papa. Maman. Oui. Allô? Ah? C'est ça, yongo moni na mekaki koloba ezala eloko esalaka biso moi problème eza ndenge to entretenaka nde nalobaki x ndenge azo ko entretenir vagin na ye eza ndenge y azo ko entretenir yango te yongo moni basi msusu mobali msusu abmonye kitoko mwasi nzoto non mwasi nzoto te mwasi d'abord faut koyeba kobongisa nzoto na yo faut koyebisa kobongisa nzoto na yo oza mwasi ya lokumu ya lolendo mobali msusu omona zo tout à tout la bi non moi avec ma femme à la maison non c'est ça va alingi j'ai la mwasi parce que ebini mwasi ni azali mwasi ezaka nzoto ta alati pantalon alati soit disons bassin mais bassin na soko ebo bongsango te oyebo sukolongo te za mawa okomona msusu ezaka mwasi azala bassin minene mais derrière minene azoyeba kosukola te soko ebo sukolango te barre de fesse pe bimsaka biso basi solo yango moni likambo na lobaki vraiment ba mama ba la muka tontine na ndako yaya yeba ko bongisa nzoto na oya mwasi soko bongisi nzoto na mwasi ekozala malamu mingi. Oui allô? Oui allô? Bonsoir madame. Ah bonsoir papa. Là na pasteur. Oui. Ok, merci papa. Oui. Arobi malibanda tasinduma ndumba wana ayidi nenga zala kate donc beaucoup de notre mobile et pour comment sinanda donc basi ebele ozi abala na bangozo ke pa ya bana papa na katanda donc wana de fubita sete et puis ba mama basokola kamai et mususu sima na bango zikabasala ka toilette basokola ka Oui. C'est ça. Oui. Et puis, la rapport on a de la pension. Donc, pendant que la carte à Congo, Nipali, nous presque 100% Nipali, 90% Nipali, parce que Nipanda. Oui. Parce que maintenant, pour faire la carte à et puis parce que vous avez raison, parce que pas la salité. Parce que pas la salité, Nipali, donc, il y a beaucoup de choses en profondeur, il y a pas un cinéma. Oui.
Merci papa pasteur na maman pasteur nde boza na bozola ndanga yango moni tolobaki émission oyo eza na bato mosusu bayebi makambo te kaka ndenge tolobi bamosusu kozanga koyeba nde esalaka bango ke bayeba te ayebi kobongisa nzoto te ayebi kosukola te yango moni mobali ake libanda lelo toza vraiment na sujet ya mibali te parce que tokoyobela mibali baza koindisposer mpe basi baza ebele bayebi soin te bazokende libanda mais lokwa sujet na biso tozoba comment entretenir le vagin mpona bamama yango moni tozobeta mase te bamama bayeba kobongisa nzoto na ndako neti ka otiki mobali ayebi mwasi na ndako oyeba osukola te salite oza buta bassin barre de fesse place salite bimaka oyeba obongisa yango te ntango papa kokende libanda wana ezaka fota ya papa yango moni bamama tobeti sete bobongisa nzoto mama kotika libala ekoma soki ndenge nini te mpo obabali yo mpo basali bomoni ke nyonso esili non faut toujours kosepelisa mobali bopeto faut toujours kozalaka elenge mobali nomonako toujours flair bandeko balandi donc il faut beta pct na bamama baso na bango baza na badriche na ndako te bazalisaka mingi baso libanda oui soso kele libanda chakoki koleka yango moni ya betise te mpona likambo tali cantine salle de bain douche esika basukolaka parce que yango mpe ebebisaka biso cantine ezosukola nango olalisa yango libanda ndenge nini cantine ezosukola nango kutu fo ezala nde protégé parce que okotia mai na vagin to na nzoto na biso ya basi sikoyo olalisa yango libanda pesi atamboli na kati nyama nini atamboli na kati oyebi te butu eza makambo ebele ti ntango etana ozwi cantine osukoli nango en tout cas bamama bobongisa vraiment na ndako ekozala bien mingi. Merci maman nzamba pambola yo eko na ngango wana okay jour kozala posa kobengisa biso tokoya na mama tokorépondre ok en tout cas vraiment en tout cas papa faut benga nga après pour ba numéro ezokote ebele na koyeba te après émission na pesi yo ay eza pasteur Daniel nasalaka na prière Erland ok kaka ndenge nalobaki bandeko balandi toyeba kobongisa nzoto na biso soki tobongisi nzoto na biso te moto akobongisa na place na biso azali te bongo bandeko balandi naza na likambo koloba lisusu naza na likambo koloba mosusu eloko etali makambo basous-vêtement na biso mama sous-vêtement nini yo lataka bamama babongisaka sous-vêtement te esika batandaka sous-vêtement eyebanaka te osukoli na toilette bino moko tobengaka kikoso asukoli aza na singa moko atia na chambre oui allo sous-vêtement osukolaka sous-vêtement na ondenge nyolataka sous-vêtement combien de fois par jour ochangeaka combien de fois olataka marque nini ya sous-vêtement ntango osukolaka sous-vêtement na yo osalaka nini basi mosusu baza na habitude ya korepase sous-vêtement te azwi ka sous-vêtement ndenge asukoli na cantine wana non bosunga biso ozwi kaka sous-vêtement na osukoli ntango osisi kosukola oniki kaka na mwa mai moko boye okoki kotanda yango na chambre or ke sous-vêtement ezalaka na besoin ezwa moi wana ntango ezobeta wana ezoboma bainfection na kati ya sous-vêtement orepasaka sous-vêtement na yo esika nini otiaka sous-vêtement na yo yango moni alobaki ngabi mama fo kozalaka na biti ntango olongoli sous-vêtement yoka sous-vêtement na eza na solo nini eza na solo ya kitoko to solo mabe sikoyo oyebisanga yo olobi okobongisa sous-vêtement na yo te en tout cas bandeko balandi bapele eza saturé sikoyo oyebisanga yo olobi moyo bongisa sous-vêtement na yo eza te mpo soka na sukoli te sous-vêtement basaka nango bongo te soki olati sous-vêtement mabe yango mpe eza eloko epesaka biso infection eza infection mwasi aza na règle osalelaka nini obongisaka yango ndenge nini ntango oza na badate na yo bapériode no badate na yo barègle obongisaka nzoto no ndenge nini osukolaka combien de fois sous-vêtement nini olataka obongisa nzoto ko bosunga bapapa na ndako vagin wana vagin mobali soki asepeli na yo okomona mobali mosusu ake surprise asali mwasi ne ayeli ye voiture mponi asepelaki na butu asepelaki na mbetu yo mwasi mobali asepelaka na yo lisusu te oui allo allo bonsoir papa
wana déjà oui aza déjà na infection. Non, papa, faut m'aimer pas munganga. Il y a des produits ezapona yango. Ceux qui ba pc ba produit ana, au moins na mayo anya se kokauka. Arozonga kitoko. Hein? C'est pour lui que ça ba produit nini. Papa bengi alobi moi si na soki azali na soki abengi soki azali na amoni ba kosala nga signal kuna bande ko sujet fona ebisa mokonzi na ngai ya programme me ko bakisela nga mo ngonga poto za vraiment na ngonga mukie soki ba message kutu na tangi te bande ko na ngai na moni vraiment samedi prochain ekozala kotanga vraiment kaka ba message na ba message il faut ko yeba ko bongisa nzoto na biso soki moni mwasi afungwami bongo aza mai ezande infection mutu esalaka bongo. Oui, allô? Bonsoir papa. Alors l'émission eza bien natopeli nango makasi nazosenga naozikiwe te makambo nyonso ntango ozoloba yango na biloko mosusu oyo eliko mama aitilize na bamama nyonso polo bango mama na lingala mpo na kofasilite bao bazokomprendre vraiment français. Non papa, omoni tozali na mibeko hein? C'est ça que ezali elandaka biso fo totosa pe mibeko na bango balobaki na biso tokoki koloba ngo ta mosusu pe elenge akoli me aza na baparent mpe na ndaku moyen toloba makambo mosusu eza te no kaka mpo na bilenge na ndaku mais c'est ça kazali wana azolandela émission etutu tokoki koloba makambo mosusu te nakanisa tant tolobi comment entretenir le vagin te nzoto na biso ya basi bato ebele bazocomprendre. Merci. Ok moni biango moni bandeko balandi mission na biso ezali mission oyo ekosunga nalobaki mingi biso tobanda kosunga bato bayebi te nalobaki tobanda kolobela mingi makambo etali sexe ya mwasi mpe ya mobali ndenge nini mwasi akoki kozala ndenge nini mobali akoki kozala soki lelo tozalaki kolobela sujet namoni bakosala nga signal kuna bandeko. Dieu merci signal namoni ngongo ekoki en tout cas vraiment na sengi bino merci mingi na bino nazwa numéro appel à souka papa na ngai. Allô? Allô maman, mbote nalo? Oui, mbote papa. Ezali mosako ya nguya na bengi yo na quartier Kimbangu te na commune ya Kalamu. Motuna na ngai ezali soki mwasi azali na tuberculose vaginale. Alors akomela bakisi lolenge moko na mutu oyo azali na tuberculose akota na tolo to tuberculose vaginale na tuberculose ya stomato ya nini eza ndenge moko te mutu na mutu aza na bakisi na ye bapesaka ntango ya kokende kuna aexplike se munganga nde akotala ntango akoconsulta yebi eloko nini ezali soki ezali tuberculose vaginale akosunga ye na bakisi oyo akopesa ye. Bongo bandeko balandi na kanisa émission na biso pour na ba message na en tout cas samedi prochain ça juste pour na ba message to komi na suka ya masolo na biso to monani poso ezali koya tango ezali mukuse pe ezali likambo ngonga. Merci mingi na bino ba ebozwa ki libaku ya kolandanga na dobi ya émission na biso bongo na moni botikala malamu po basalinga. Oui signal oui botikala malamu tokutani poso ezali koya. Merci.